Ndeko malewa tropical boyeli malamu lelo tanti Laetitia akosalela bino mikate ya bitabe tokolia yango na potopoto ya ngai nakolakisa bino comment nasalaka potopoto ya ngai comment nasalaka mikate ya bitabe. Alors pour la vidéo ezala deux parties pour ezala molai nakokabola yango pour nakolamba biloko mibale donc faut nakabola yango. Alors toleka déjà dans la zone pour na bikate na ya bitabe nous en a besoin ya bitabe yango yo nous en a besoin bitabe nous en a besoin ya maki nous en a besoin ya sucre vanillé nous en a besoin de levure chimique nous en a besoin ya miliki liquide na sukali nde eke sala bitabe nanga. Au même moment comme dans le lobby to lamba na ko la sano comment sala ko ngai nous en a besoin ya masango. Masango on a évité ce qui est en boka nini mais il est Afrique on a besoin de masango. Ce que vous avez masango à Congo pe nda ku ezala c'est bon. Alors toujours les kambalama qu'on a post kola camion comment on a salaka mikate ya bitabe nangai. On a yango na joie qui déjà na boka qui déjà maki na mikate na sangisaki na ko siko yo sukali na chi sukali nanga na kati. Ils ont dépendre na quantité na ye na quantité nanga yango. Alors na soko beta pat na beta bitabe nanga na sukali na maki tokutana na après yango tant ils a déjà prêt na ko la kisabino. Bandeko balandi malewa tropical awa na sili na kobeta bitabe maki na sukali na chaki 4 bitabe sucre na che selon quantité na ngai bino peso bo répéter ngo samba selon quantité na bino. Alors na sisi kobeta maki na ngana ba bitabe na ko siko farine na ngana chaki déjà mon pandi na sopi farine na ngana kati na che farine na ngana pandi na sopi ngo na kati na juste cuillère moko ya sucre vanillé, cuillère moko ya muke, cuillère à café na che na zui cuillère pe ya comment levure chimique na che na bandi ko balula na ko jwa sikoyo mwa ndambo miliki ba o baza pe na miliki te ba koki ko sala ngona mai so ko préférer no sala na miliki te koki ko sala na mai na ko jwa mwa excusez mwa ndambo miliki muke na sopi na kati. Alors naza ko beta pat nanga yango bozomo nde nazo beta pat tokuta na soki pat nanga et lembi na ko dakisa bino na suka comment ekezala. À tout à l'heure. Bandeko balanzi yango yo na silisi ko beta pat na ngai ya mikate yango yo pat na ngai mikate na sisi na ko beta yango yo. Alors pour na ko beta pat na ngai mikate na ko récapituler muke na zaki na besoin miliki maki bitabe sucre vanille levure chimique nde sukali nde na sali pat na ngai ya bitabe yango na sili na ko beta ngo za vraiment d'après. Alors comme na lobaki na bino na libandeli tokolia mikate na biso na potopoto ya ngai na kolakisa bino comment basala potopoto ya ngai tokomi na étape ya potopoto ya ngai. Bandeko balandi soki botali bino ya libandeli bomonaki nga nalataki gant mpona kobeta pate ya mikate. Alors mpona kosala potopoto ya ngai na besoin gant te fona sango na misapi na sukoli maboko na nga bien fona sango na misapi pour que et permettre masangu et fermenter. Alors on reçoit pas masangu quantité on a dingi na mwa bol moko muke ya mai na kochaka misapi potopoto ngai bachaka na bango kaka misapi potopoto ngai bachaka ngo kaka misapi po ebeba ezwa mwa soke ebe ehumeli ya nini mwa 4 jours wana evandi na mulunge mwa tango eketoka ekesala ngai wana nde biso ba congolais tolela encore période na kini kuna ezelanga donc c'est sûr qu'on est à kotoka
yango potopoto ya ngai naolakisa bino comment basalaka potopoto ya ngai batiaka kaka misapi nazotia kaka misapi nakotisi misapi ezalaka nango vraiment facile nde natie misapi boye c'est bon yango oyo potopoto ya ngai esili alors nakobomba ngo nakokanga yango hermétiquement yango esili nakanya yango bien faut ekangama vraiment bien mopepe eleka te ekota te naobomba ngo 6 à 5 jours naobomba ngo na frigo te okobomba ngo na placard okotika ngo mpe boye me na frigo te esika ya malili te faut tia esika mo ya mwa molunge placard ou otika ngo kaka boye me ezala bien fermé 6 jours ou 5 jours ndo fongoli ezali potopoto ya ngai ezalaka kitoko moko potopoto ya ngai non laisse tomber bon tokutana ntango nazosala sikoyo mikate na ngai na nsango oyo nakofonango dans 6 jours tokutana so ntango nazosopa mikate na ngai na moto nalakisa bino ndenge ezalaka deuxième